na ba fan o baleki ba fan nyonso na monde de théâtre eza ba Bakouk. OK. Kochaka na affiche pamba ba chenga na affiche téléphone ngo pasuka. OK. Aux arana sœur na yo cousine na yo azara peu productrice aza peu connue Bellevue Candy mais neni na chaka wana ba film été qu'est-ce qui se passe en fait en tout cas nga wana na oyeba te na oyeba te pourquoi achaka ngate mazara ndeko na openza oui mokolo bo yamba ye botuna ende sikoyo pourquoi achaka ngate oui. Donc on a zela muta sali casting oyo a raisonné nga a monique na ko apporter un plus a benga na ye. Donc voilà. Dans ce benga te yo pour autant mon téléphone to benga otuna ndeko pour ko changa te. Bon non na ça na ngote. Ma boba na théâtre ba famille. Toza la famille, toza la famille mais ce que famille ngo za kande ambebo. OK. Moni famille otoloba ndeto ndenga pe naza TV bona oloba ndeto abo etolinga na ka to la famille poka ba chenga caméra. Mais son a longo en dehors la caméra qui famille kufi. Donc tozanga na biso famille oui parce que to sala musala moko mais famille ngo ezala ka ya maloba po to tonga na biso na biso. Oh ouais to loba na pe mabe ya biso na biso. C'est bien ça voilà mais non ba hypocrite. Oh baya hypo. Ko pona ngai tozala vraiment ba vrai té. En tout cas SB ezanda kunanga voilà. Ezanda kunanga sona lobby SB ezanda kunanga c'est pas la première fois qu'on a joué à SB. Voilà. Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lieu à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi. Pour la colia bio, nazala besoin d'aller ngando, nazala besoin d'aller pondu, nazala besoin d'aller madesu, nazala besoin d'aller nyamazamba, ozala besoin d'aller mosaka, ozala besoin d'aller ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto nga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30, au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnon, Sosa, on a besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi, La Sédoise, la patronne, Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya, Kolia bio, Oza, Libanda Mboka, Oye, pendant ma séjour, Nayo, Kohésité, Yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awana ibsabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku
Ndouta Bachangouba. Donc, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zaranasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Romelelo Kamalili. Ambiance César à Gogo. Au Lié Bio. Au Mélipe Bio. Au Silicipe Bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lieu au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez la Cédoise. Bisous. Ngala Kerolia. Na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise. Il y a anniversaire. Aux en Poto. Aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire. Ma vie, c'est dans la Ronnie Events. Ronnie Events, Ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, Ezawana. Si vous avez besoin de passer la bino surprise, na mbongo moukié. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, je vais illustrer là. Bon, mona, Ronnie Events, Ezawana partout. Partout aux Abazans, dans l'immeuble 130, dans 5e niveau. Dans l'avenue Kwango, numéro 130, dans Gombe, dans Sima Ina. Dans Abazan, il y a 2 adresses. Si vous avez besoin de mon bango sur place, pour que vous ayez la surprise, na maman, na bino, na papa, na bino, na collègue, na musala, na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na mwasi, na yo, na mobali, na yo. Ok, soit au Béni Bango Kaka, na plus 243. 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au Benga Bango, au Ronnie Events, et Zawana pour la million, sur ce point, nous, on est sur place, l'adresse de Bango, basé dans l'immeuble 130, dans 5e niveau, dans l'avenue Kwango, juste derrière Ina. Ce comme quand Ina, au tout cas, avenue Kwango, numéro 130, au monde à Bangoana, et puis, bah, à Njili. Dans l'avenue Lusenge, quartier 8, Nanjili, dans l'avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Brango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes d'Abango. Awa nzamina na ebi tusiku shuka kolonzo mbongo ikomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki dina yo tuno sa nini o eza chance transfert ndina biembo nyoso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye nafimo. Na bisi wa. Ja, evidence. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba est pas biso mbongo na nzela. Kangamba yeye kulinga mbongo ya mwasi. Yeye na mandeko de yoka ya bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène na ngolo babonde de Rolex sur ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu ngebu.
Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïko Laksabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote so penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Présenté par votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. C'est toujours un honneur et réel plaisir de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, c'est toujours un honneur, encore une fois de plus, de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Je ne sais pas par quel format, où vous nous captez 5 sur 5, par vos téléphones, par vos laptops, par tous les formats où vous nous captez. Alors, merci beaucoup pour cette marque de confiance que vous ne cessez jamais de manifester à mon égard et surtout à l'exemple de télévision. Un exercice simple à faire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu es abonné, n'ignore jamais le pub et surtout regardez nos émissions du début à la fin. N'ignorez jamais la publicité. Maximiser le nombre de commentaires et surtout beaucoup de likes. Moussa Pikari finira j'aime. Aimez ou partagez émission au talier l'équipe qui tourne au PCP Baninga Moussoubatala et ça là très bien. Merci à Chris Canardo et c'est lui qui assure le son cadrage image qui est derrière la caméra. Un grand merci à toutes ces personnes qui ne cessent jamais de me soutenir, mes partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo, il y a papa Paul Fikipo FBT Misala. Merci à maman Bizi Mondele, maman présidente et à force tranquille en I. De gros bisous à toi. Coucou également à Rukia Kamara Yaba Rukia, la plus belle. Bisous à toi, petite soeur propre et à mère boss Alima Kamara depuis les États-Unis. De gros bisous à toi, mère boss Alima Kamara. Et je pense également à celle que j'appelle Vumbi Shekina, qui te repère taille, qui te repère dollar. Et coucou également à Mimi Ndomé, à Mimi, Christelle Lina, il y a papa Pedro, de gros bisous à toi, Fabrice Moukendi, Tika qui sonny, à bientôt quoi. Alors, sur ce beau plateau, j'aurai l'honneur et le privilège, Yarozalanaye, Aboyara, Tozagi Passion, et le lot Tozanaye, il s'agit bel et bien de l'artiste, comédien, Branly tous ces veaux. Je sais que beaucoup de personnes, Balingaraye, Batubé, Balingaraye, Bamonakaye, par rapport à son savoir-faire depuis Abanda jusqu'à aujourd'hui. Alors, le lot de ton Panzana, de tous en friand et surtout que toutes vos questions, ils ont Torotunaye, ceux qui sont capables de répondre, ceux qui peuvent répondre, alors, si nous partageons le même avis avec Chris, Fongola Bisso, pour dire déjà bonjour et bienvenue à Branly tous ces veaux. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, Kitoko, Kitoko Nzambe Penazo Batela. Voilà. Un mot gentil, na Batunion sur Barozal Bakwa Rotalayo, Branly tous ces veaux, Balingarayo, de partout, c'est pour en savoir faire Nayo, Lilo Bamoni, un exemple de télévision, Oïb Sabaronin. Naoïb Sabino, Batuto Balingakanga. Naba oyo nga nalinga même bateau balinganga te. OK. Ba o balinganga, naba o balinganga te en tout cas nalinga bino trop et puis ba abonné nyonso ya exemple TV nalingi bino trop bo continuer toujours ko s'abonner et bo liker et puis bo commenter. Donc
Je vous aime tous. Voilà, merci beaucoup. Il s'agit bel et bien, à titre de rappel, il s'agit de Branly Tusevo, artiste comédien Mboka na biso. Tu rejoins quelques tours de Luka qui est déjà dans la régie, qu'on a un petit peu quelques parties. Il y a des extraits de films à jouer, bon, mon amour, ça la personne maman a bien. Alors, coucou également aussi, comme ça, il nous suit depuis quelque part. Il y a que Chamba Gotson, boss Mboka privé personnel. Deux comme toi n'existe pas. Big Salam Nayo, place au Rotalabiso. Branly Tusevo. Combien d'années de carrière déjà? Si je ne me trompe pas, 22 ans. Waouh! Ah ouais? Hein? Ouais, 22 ans de carrière. Waouh! Yaya, hein? Coco, tu sais. Non, qui n'est pas Coco. Oui, oui. Donc, bon, moni baleki koya, bana. Tout le monde est belé. Tout le monde est belé. On a appelé ça Mbote, na leader nanga, via Queen Mada, place à Zalikuna. Donc, à Paris, on a appelé Mbote place à Za. Ok. Mon papa Roger Boutabouna. On a appelé Mbote place à Za. Voilà. À titre de rappel, moi, Roson, à moi, si ma Branly Tusevo, le théâtre pour Nayo, ou Bandakiango, le Lengue Boni, en fait, parce que 22 ans, le lot à la Branly, bon, on a Rosa gêne, à moins que, oui, ça me soit âge, mon souci, bon, tu évité, mais 22 ans, ton rôle, c'est au Bandakiango plus jeune encore. Ouais. C'était comment, en fait? Ouais, bon, Gaï, na Bandaki théâtre, na Bandaki, na Loba, Loba, on peut déjà, na émission Belé, Belé, na Banda théâtre, na quartier. Na quartier, tout ça qui n'a vu Nabiso, Papa Ndombolo, on a PC Mbote Place Azali. Papa Ndombolo, qui na groupe, il y a président Nabiso Mangwaou, P à son âme. Et tant que groupe, il y a président Mangwaou et Kabwani, Papa Ndombolo, Asalaka groupe Naye, tellement qui vient Nabiso à quartier. Ndé a recruté Rabiso, pour tout ça, a venu à Kassavubu. Ndé a recruté Rabiso. Et puis tout bandi na epero sala mais tu as chance vraiment te ya koleka na télévision tu bandi ko sala ba spectacle na ba école ba nini on a ba nini bon c'était en 2004 je crois. OK. Ouais. OK. C'était en 2004 et après na eko longwa et groupe e okufa na yova na ndaku et die bangani na PC Mbote place Azali na Luanda die bangani nde mutu asala siko ke na kota na groupe ya Mama Via pour die bangani azaki cameraman à l'époque abandai ko filmer biloko ya Mama Via nde salai ke to mekai ko sala ba gag moko na Papa Ndombolo mutu ko filmer biso die bangani. Et tant qu'on a eu au vent dans Nandaku, on a commencé à payer un moussou pour nous seulement belé na vie. Mais au côté moussala gardinage, autre bien qu'on bisonnion soit moussala sécurité, na sala yango, na côté moussala sécurité, na sali, ici mbaika ate. Dès que tu as dit bangani, non, na comment filmer groupe moko boye, il faut kende. Dès na kenda pa Mama Via. Et bayambanga kitoko tilelo nazali. Voilà, mais c'était déjà facile à l'époque n'habite sur na Ajni. Est-ce que bah accepter facilement que nous ça théâtre parce que oui, bah accepter facilement na famille, papa, maman et tout. Biso toza bano baluka indépendance avant. OK. Donc vous serez là. Biso za bano to luka indépendance déjà bien avant. Et à l'époque on a nazaki pe minorité hein. Nazaki déjà majeur. Donc ils ont kinango et un péché qui n'ont pas mututé. OK. Ah ouais. N'est pas Mama Via, ba yambinga. Mais écoutez, bazaki na film moi bana le cas à l'époque. À côté na film wana. Nande pe naza tilelo. Voilà. Mais déjà Zaki Gunayo pour ça théâtre bana olingango. Oui, théâtre pour nangai eza passion quoi. Eza loko moko eza iné. Na beti balé. Donc, on a sali Mambobele, on a beti ballet, on a sali judo, on a sali boxe. Mais, théâtre, quand on est en train de nzoto. OK. Donc, Yangwana, Moussala, Naosala, Tilelo. OK. Et quand on n'est pas Mama Via, à quel âge est-ce que vous avez un appareil Queen? Oui, bato belé na kuta kuna pour l'instant bazate na minute oyo bato na kuta
bakoki kotikala je crois mibale Ok. Jolie de Gama na pesi mbote na Christian Dose. Ok. Chef na biso Jolie de Gama na chef Christian Dose. Ok. Bato na kuta oyo bazati lelo. Ok. Nde bangwana na kuta na bosani te na chef na biso Papi Djika bien que azana moi ba suspension moko boye na yepe na kutaka. Voilà. Ah. Et Bayamba très bien. Très bien. Ok. Très bien. Okay. So bayamba nga bien tende na ngana za tete lelo. Ok. Donc Queen Yemora yambanga bien et puis bandeko nyonso bayambanga bien. Fifi miel d'appétit na Turquie na pesi mbote bayambanga très kitoko. Voilà. Ah voilà. Donc on peut dire carrière professionnelle nous banande na nouvelle vague. Ouais. Ok. Et on a peu parlant de copie pour ça banzonzi. Ah oui, et parlant de skoyo Queen Mada bandai comme mabiso na banzonzi. Ok. Bandai po biso nouvelle vague à l'époque ezaki groupe ya nzonzi. Nouvelle vague yé moko groupe azaki non na ba producteur to banda obenga ba comédien libanda banda oyo sala nzonzi na kati ya groupe na biso. Ok. Nde salai que to ye banda ba comédien nyonso a minene o to yebi ba vient na biso José de Londres, ba vient na biso Gianni Fay paix à son âme. Donc bah c'est belé quoi. Bah vient Dadi Dikambala paix à son âme. Bango tout ba manaï ko ya retourner na nouvelle vague. Donc nouvelle vague ezaki loko la groupe banzonzinge. Donc yango pesa ki biso accès tous à la facilité à ya ko évoluer. Donc to ko ba ke elongo la bino déjà moi complexe mon boy. Ouais, moi complexe c'est quitté parce que biso mon groupe déjà tout bandé à ça. Au travail oui. C'est ça. Mais selon bon lui tous vos modèles na yo to moto peut-être tala moi mingi. La télévision on s'inspira peut-être quand Branly il est sur scène au temps normalement ba trace na et plus ces aranan. Bon nga penza so tali penza bien ndenge nga na kendelaka ezaka modèle na nga moko. OK. Eza modèle na nga moko mais yango te empêcher nga na bato yo na sepela na bango ba style de jeu na bango nde banda ko kende. Ya liboso na sepela na vena nga Gianni Fay pe ya son âme. Ya mibale na sepela na ya sele. Ya sele masasi na pesi mbote place azali. Ya misatu na sepela na Verok Bokabela. OK. Bon donc misatu wana. Donc son otala bango basala nga moi ba chair de poule. OK. Voilà. Merci beaucoup mais na bango misatu au joie déjà parce que na bango. Na joie. Na ya sele. OK. Na joie na Vejani. OK. Verok ne nan to joie. Non non zo occasion wana te. Donc mukolo occasion wana ekoya et tant sona okokisa ba rêve na ngai. OK, par rapport à bateau c'est là. Voilà, merci beaucoup pour nous tous ces vos. Mais jusqu'aujourd'hui, nous le biozara na kata nouvelle vague pour na mo et générayo to les arabiens to bato musuba mona ke des jeux sur coli au rap aux opé chemin na yo tout mona bato belé mais yo ti le lokara nouvelle vague. Bato musuba bio ça 30 ans kuna. Ngana logo a Yesu ti le azala kana na papa oboya kozwa na yo. Ah, ngape na Yesu. Ti le lo na kana loboko ya tata. Nazaka wana. Bon en fait, omoni kosala groupe eza mabete, kolongwa pe eza mabete. Siko na olongwa pona kende wapi. Oh mais okoli déjà bon lui pose à quoi. Donc na longwa na sala groupe na nga. Oro sala pe. Nga na sala groupe te. Nga na sala wana. Oh. Pour nous autres banga groupe dans ba dépense. Non même pas ba dépense au tali bato ba ça ba groupe ba lekinga na lo te. OK. Ba lekinga na lo te. Sauf que nazaka penza na makanisi wana te ya sala groupe. Donc na place naza très à l'aise. Naza bien, naza très bien. Na préféré nazala bakambanga. Voilà. Mais ce qui est sûr et certain, bon lui tous ces vos le lot to joc moi temps et belé to manière au monde on peut susciter sur scène. On ne sait pas c'était dit à quoi parce que maman vit à Yemoro depuis à Kenya to activités à susciter raison pour laquelle ou soit ma place yo peut ba bien à Libanda aux entretenir peut-être ma bonne relation té na ba ndeko mususu yango na ça qui absence pendez à la très remarquable. Bon, net bisomo na groupe to tournaka. Na groupe bisomo ko to tournaka. Et to le carapé na télévision, ou to yebi ba ndeko tu ba yebi to le car en antenne A. Antenne A et puis na chaîne na biso ya Mama Via et to le carapé, tout ça la rappé ba film sauf que les bandes ndaku
nde na bandai komona na sute biso nyonso toyebi lelo oyo théâtre koma il faut ba benga po yo jouer voilà boso ba benga o te na forcer mutu na forcer te donc faut na zela mutu asali casting oyo a raisonner nga amoni ke na ko apporter un plus a bengi nga na ye donc voilà donc so ba bengi te yo pour auto mon téléphone to benga o tuna ndeko pour ko changa te bon non na ça na ngote na boba na théâtre boka famille tozala famille tozala famille mais ce que famille ngo za kande ya mbebo ok moni famille otoloba ndenga pe na za TV bona oloba ndeto abo etolinga na ka to la famille poka ba tyenga caméra mais son na longo ndeo la caméra qui famille kufi donc tozala na biso famille oui parce que tosala musala moko mais famille ngo za la ka ya maloba po to tonga na biso na biso oh ouais toloba na pe mabe ya biso na biso c'est bien so la mais no ba hypocrite oh baya ipo baya ipo na iso baya ipo ya makasi wana pena na oloba no vérité donc so za mboli ba sekitia so abona pesi mona pena minute awa me pesa ka mu kongote ya bulani yeboye donc pona ngai tozalaka vraiment ba vrai te et c'est dit à quoi koza qui vrai wana te ouais tozalaka et où ta wa perfect manque ya koza kolingana ya solo bon même na vie normale les aga non les aga bongo la place ba vrai te bazali ba faux bazali pardon ba vrai pe bazala oui ba vrai bazali même moi quelques exemples bazali ba zapena ke ya yo ya branli o ebika ta bo sekiti awa to pesi mo ba vrai dans monde théâtre oya yo pena branli ko fana pena bi so na mina tanga non si ça va on nyonso il y a vrai bazali ok il y a vrai bazali pena so fanda obité oya la to lia pena to mela pena basina mbali bazali ok baza penza mais ba fonde baleki mo mingi ya fonde baleka mo mingi yango siko nga pena na koma mingi ndako ok na koma mingi na bité so mona nga suna milliard très rare na mona na sute na koma pena beaucoup plus parler téléphone voilà pour éviter balobaki bazongisaki basalaki pour éviter cela comment on a trop parlé babelo comme ça peut trop parler mais bon ça va choc à bolingo ba déception les qui ya solo ouais ya mwana bon ya makambo ya makambo loko bango balobi to lobali po bango déjà balobi to lobani nyoso makambo voilà to comme na biso hein pour moi makambo penda mo question ça là oseki makasi elle comme ba déception ça la magapo na bato ouais ça la magapo na biso bato donc surtout ozo ba déception te moi peut to coller exactement mais c'est olinga pe bolingo mingi mais sauf que en retour nous aurons vraiment ba déception ouais na linga penza mo bolingo mingi bolingo memanga na dimension moko ekomati lem susu nazo mi perdre nazo koka susu ko mi gérer te voilà donc yango ça na mi kotsa penza et ça sanga n'importe quoi ba dégâts et tout surtout ça yango pe ça que Oliam 5 fois bon à poto mais okena na hote nzambe la gaye Tokendeka. Babika c'est ça ba l'une des raisons et comme ça trop parler, on y a penza ba là. Té na peneza té que trop parler, son na posa obima na bimaka. So na za na posa na bima na bi bon lelo penane na boy na beta moi tout na bima. Mais na commande si ko éviter. Mais ko so to yebi. Makambo to mona lelo eza mambo bomba ta. To yebi anguti. Moninga malamu ndendako. OK. Ndako no décevoir yo. Nani? Oui, bakwa nyonso. So mutakoti ko bata mepe na simarido amoni opete. Poza parler na yo. Yo mo bakwa nyonso. Oyebi kwa nyonso obata ma moyen décevoir yo ezate. Mais ça ko pas si lelo ko ka ndenge ba masolo musu pete beta ma sur ta personne que aux autres opportunités au Kenya poto battant et belé bon Kenya te mais lelo ba bi ko mo luka ko tata na Turquie à Pamba ezoyate.
Moi, je pense que tout le monde est mis au royaume d'ici. Tout le monde est là. Faut tout le monde est là. Ma casse que tout le monde poto. Si on a raté poto, ils ont fait du monter. Batiango peut mériter. Ils ont gagné au fond. Ma casse nous a un visa au Kenya. Mais il n'y a là. Maulina poto. Oui, n'est-ce pas boya poto. Ok, ne pas pour faire. Net na kisaso penda na ebite. Batela psota na bandeko na psota kisasa ya Congo ou bien ya Afrique. Batela psota na ba commentaire na sa boya poto. To mona ngona ba réseaux sociaux ba okatsa ba désert de Sahara pour ba kende ba ke luka poto. Mais là msou na ba Afrique bango baza. Là msou na vie sociale ba l'équipe sont na kin. Mais ba okatsa ba désert pour ba ke luka nzela poto. Parce que boni biso na kin mutabo ya poto. Je ne pense pas. Ok. Mais sur les aucun ne posons à tout, aucun d'autre cas pour bien un cimetière à artiste. En tout cas, on a ebinonté. Mboko komate ma pate koya. Na komana. Oh, yeba réalité. Non, yeba non oni non ça là. Voilà, merci beaucoup Branly Toussez-vous. Comprenez comme ça, je suis avec Toussez-vous. Là, je profite de dire un grand merci à Gaël Fundumena, Yawili Moucheni, l'unique le véritable code mondial. Big salut Tenayo et big salam aussi à Yachoisi Matata, l'ange céleste qui nous suit en ce net moment. Depuis quelque part, Jules Monamputu, mon papouche, Maman Gueto Kamazi, depuis Montréal. Branly Toussez-vous. Et enfin, tu es au Monao Lussusu. On a filmé mon collègue Sikawa, le complice, il est quand SB titre et Kiminga. Voilà, donc on a titre tout à l'heure. Ils ont battu Belé, surtout Abakouk, Bamonao déjà depuis SB et Banda. Au Presta, il y a quelques, je crois, on a habité entre 2 ou 3 films sur la Bosanité. Beaucoup de gens étaient très contents. Il y a Romonao sous une affiche, une miniature, tous ces veaux, il nous manquait. Et tout. Personnellement, dans le salon que je comme on a sœur Nayo, Kobenga Olisusu, Koken represté. En tout cas, SB, les anda kunanga. Voilà. Les anda kunanga, son lobby SB, les anda kunanga. C'est pas la première fois qu'on a joué à SB. Voilà. Donc, les silences complices. Voilà. Les silences complices. Ils ont filmé auto ça là. SB, les anda kunanga. Bayambanga très bien et puis Baresonanga donc et ça lenga sous plaisir makasi tango Vincent Toulouse a benga kinga na PCMBO te place Azali donc et ça lenga plaisir et ça lenga plaisir journée on a la kitoko na la na bien de fois mon appel en mankarabino oui et mankarabiso au moni de toza boye netinga personnellement à part le théâtre Nazam Samsung na salate. Oh. Ouais. Nam Samsung na salate. Ba judo, ba blo no sono tika. Wana tu na tika. Abandona ouais. Na tika. Na ajo lusuna ke sa su ba judo. Na ba box wa betanga likofu na kwekao. Dai bisao, aje menacé. Ozomona. Toza ba responsable, toza ba parent. Et ba na bazala pe na posa moi 10 francs. Parce que tango salate, yebsango ozongo wapi. Donc, ça a un plaisir, tant que je suis et je suis sur le palais. Et ça on dirait, je n'ai pas mais je suis moi déplacement, moi congé. Moi congé. Parce que tant congé, si je suis sur le palais. Ok. Et surtout que vous avez pensé à Brazzaville et tout. Ouais. Je suis moi tour, je suis moi tour, Pointe-Noire, tu es Brazzaville. Monsieur Sili n'a pas de zongue. Il y a aussi au téléphone, il y a une réaction. En tout cas, ceux qui sont fans, qui sont fans dans le monde du théâtre, ils sont Bakouk. Ok. Non, ceux qui sont fans, qui sont Constant, on a sali. Ceux qui sont fans, qui sont fans de théâtre, ils sont Bakouk. Kochaka na affiche à Pamba, bachenga na affiche, téléphone ngo pasuka. Ok. On se comprend. Donc, au senti pendant que batu on manque ki bango penza mingi et puis bazaki na souci ya ko remo na olisusu. Na zuba message talebele ba appel bani donc talebele.
Donc pour ngai baba coupe baleki. Ok. Ah ouais. Sans polémique. Sans polémique. Oui, que ngana za mta polémique te ngana oloba makambo ngana vivre. Oyo moni yango oloba. Oh moni te. Oloba te. Ngana oloba o ngana moni. Ok. Donc bayambinga pena kitoko do bayambanga déjà. Bayambanga déjà kitoko et puis bazo continuer ko manifester amour wana vers moi. C'est ça. Donc voilà. Baba kuku de place nyonso bango bazali, baba kuku monde entier na pesi bango mbote. Na lingi bino ya trop. Et puis merci ndenge bozo pesanga confiance en tout cas na lingi bino ya trop. Et surtout il y a un film aux appels parmi les principaux hein. Ah ouais. Et puis bon lui tous ces vos bons acteurs à jouera très bien et tout mais tu bien doutara bien sur les congolais 100% ou comment pour moi maman rôle roi moi mon délire raté naza congolais 100%. OK. Ouais 100%. Il est colonie mu Congo ya ba Congo. Taba Congo. Taba Congo. Ouais. Déjà ba Rutuba. Ah na yeba ngo penate mboka mama abiso ezali Tumba. OK. Village na biso ezali Diongo. Ouais, village ya mama abiso. OK. Nazo pe chance de okende kuna. Ok. Ouais. Ma plat préféré nous est na plat préféré na ba plat mibale. Naza loso na madesu. Na fumbwa. Ok. Vraiment. Comment dit ce ya? Monde na zongi. Surtout fumbwa na mutsambo. Suka. Likaya bufupa ezanga. Ngako to loso na madesu atotie musunete. Etalinga te. Eleka. Faut ça loso na madesu. Et là mama pera bien. Et là mama ga bien. Ici. Et puis loso na madesu na mona ngo mabete. Ouais. Mais on dirait ça pour na ba mi bal nyonso. Moi mo bal mo taboya loso na madesu. Na mona ngo mabete. Ata musuneza te donc tela na. Eleka nango. Eleka. Voilà, merci beaucoup pour nous tous ces vos. Mais personnellement aux fans d'ara aux homona deux fois au talent réseaux sociaux tout à l'heure où dans mon accueil au tapé TikTok et tout sûrement mon amant sur les rares au mon deux fois le lobe insulte les de gauche à droite et surtout pour la maman vie pour les rares aux alarapuna la carte palais tu te dis quoi personnellement ben insulte nyonso les kaka et ça la vraiment mabé bato bakanisaka nde toi bayuma or toi bayuma te sauf que éducation maman biso apesa biso ndezo permettre biso te toyaka to répondre à bato il y a des fois to tomboka penza totali pene mission mo tomboki no kaka ordre outil likolo et koei muta sa l'émission te muta répondre te au monde il faut to lo bango Queen akendaki poto akendaki libala biso nyonso yebiango ezali kamba bomba te donc soki tolobi to bando répondre bato ezandire tozo chat désordre na libala ya mama présidente na biso pour papa Roger pas osepelate on se comprend osepelate à chaque fois kombo moi sinae kotaka omona yango mona totalaka on répond l'imbécile par le silence. Silence n'a biso répondre bango. Donc, dans mon petit cas n'a biso mama musu mais là mon pena ce qui bablo wane yaka wane ye. Bon, on n'a pas le choix. Mais ça l'a raté que ma maman présidente touchera peu noté quelque part à mon corps et quand appelle le roi net sinaba moi ma vie n'a bino pe benda bino na kati. Combien d'habitants na comprendre genre que Marambu bazo la plus maman présidente mais peut-être na ba relation na bino pour moi na ba tout bazo ya ko attaquer bino pe genre que ngana ekomelanga te. OK. Na ekomelanga te. Nanu te. Ah d'accord. Donc cela veut dire botala na bino mais bon il peut répondre. Soto lobby total arrêté to kosi. Na téléphone na maboko. Réseaux sociaux zaka moko biso to salé. Oui, yango na ka. To boya kotala ozo lexa bo romona pe. Na ba insulte et là ça la passe ces années. Neti ngai boy naza orphelin de père et de mère. Siko na vandi boy na otala siko mutu mo boy ache téléphone na ye ko soit caméra na ye. Afinga baboto yanga. Imaginez. Finganga baboti nanga basala théâtre te. Otonde toza boye biso nyonso na théâtre na ndimi nanga te za baboti na biso basala théâtre. Même so bana bango te. Mais tango ngo finganga ngande mutu na sala théâtre musala oyo bino bomona ngo musala bazoba musala ba illettré musala finga biso ba illettré finga biso bazoba que toucher ba parents na biso pondani
des fois bon na na mona relaxa na opeka ba éducation bato bazozwa na ba parler na bango pour mutu tia leka afinga parent baninga c'est que ba parent na mo asala bango ndeni yo ba bien en matière on dit tout ça toi la matière na ngande na bona banga la matière té na mata miniature so combien de fois donc il obela ngelo monter au Gérard ndeni na seka fort moi je l'ai dit na katera olo ba bien beta ka affecta surtout les Solomon ya Canada ya Kabo ya affecta so na ibsonde sikisanga mambwala tika te na za sune loko ya affecta ngate na la na usute exact voilà est-ce que c'est vrai ou faux histoire, il y a relation amoureusement aux Arabes, on a Canada, Kabonara, parce que bon, lui, tout se voit comment on a Bolimona, à Chris Mora, à Kinshasa, à Lydia. Oh, c'est faux. C'est faux. Et bien, on a un côté. Et on est Magambo, et tes Arabes avant. Avant, ok. Avant, rien à voir. Ok. Rien à voir. Non, c'est pour la route mambo to betango ateta la mutuna mutana mama na yo sala donc vraiment tant mususu beta lisolo na ndenga bien et les quelque part sali boy mutuna mutana mama na ye voilà tant mususu mutu mususu le kapé na vie na ye alinga pété histoire na ye betama on comprendre mais ce que tango yo bimisa histoire wana auto place moko azasi ko histoire na ye betama te les autres ont la télévision pour être ça bien. Voilà, ok. Merci beaucoup. Donc, comprenez comme ça, c'est tous ces vos branlis, mais on voit quand même la relation amoureuse pour une artiste comédienne. Ouais. Et Bélé. Il y a série et Bélé. Au frère Laurent, l'idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le bâti? Dans un clair. Dans le lobby, il y a série. Il y a série. Sauf au bêtis pénal solo, il y a sérieux. C'est ça mon corps. Ok. Ah ouais. Sérieux, non sérieux. Sérieux, non sérieux. Donc, non sérieux, ça va que. Beaucoup tani boleki. Ok. Beaucoup tani boleki. Beaucoup tani boleki. Beaucoup tani boleki. Ça est belé. Bon, et belé pénate mesala. Ezala, ça. Na ko on a été. Ouais. Na marambo na sali na ndimaka, mais on a salité na ndimaka. Ouais. Mais ce que ça na relation amoureuse moko, où ils qui vraiment sérieux. Ils ont moko. Oui, roko ma petite nalibala. Ouais, et son zamba sunga nga koma. Ouais. Mais sur un nzela pour nous amabe. Nandimi. On regrette à Moutango. Tous les calisolo quoi. Baza. Ah, baza. Mais en tant que biso quand même, on peut se montrer la relation. Il y a un Alec, grand frère, la petite soeur. Ce qui est vrai, nga bombate. Ce qui est vrai. Non, to kutanate. Depuis Kabana. Attends, nzela non to monate. Ok. Ah ouais, non to kutanate. Olingara emingi. Mais son abi na linga te na kosi. Na kosi. Tout le mambo est vrai. Bien que c'est le passé. Bien que c'est le passé. Ouais. Mais place à ça, ayebi ke na linga ka mingi. Mais le quoi destin sali que to sala boy, on n'a pas le choix. Faut respecter le destin. Ouais. To respecter ka destin. Mais il mo place à ça ayebi que en tout cas moi mbalo ala linga nga mingi. On a pena ba bolingo na sesa ngo ba black te. OK. Na sesa ba bolingo ba black te. Et les autres occasions mais ça que bozongana ça peut marcher. Ouais bien. Santé, ça va? Voilà, bon, tout c'est beau. Voilà, topesi mbote, à place à rota la biso. Topesi mbote. Relation avec Kala, bon, lui tout c'est beau. Maintenant, actuellement, on remplace. Ah, bah, ça, Songi Moko. Messieurs et dames, c'est dans la question, on a et surtout que à qui m'a mis sur tes yeux, tu profites, tu pompes à ta mandambo. Comment na ko wanga na moto to vandanda kumoko? Omoni des fois ils amabe. Ils amabe. Omoni na vie so to reconnaître ta bolamu oyo moko muta sela yo.
ezala bien po anika photo boya mambo nyonso tokoboya ndeni moto tovanda ndako moko na ignoré au grand jamais. Au grand jamais. On a eu à passer des bons moments, des moments de souffrance, des galères. Donc, ils ont un destin. Ouais. Bon, lui, tu sais, vos papas, de combien d'enfants? Plusieurs? Est-ce que Lélo n'a pas si joyeux anniversaire à mes jumeaux? N'a pas m'a passé vite. Ok, na Canada. Na dit ça? Bazan à Luanda. Na Luanda. Ouais. Lélo les 12 juin. Les 12 juin. Bakokisi 4 ans. Ok. N'a pas si jumeaux nanga mbote place Bazali. Joyeux anniversaire Nabino, parabège Nabino, bébé Bradel, na bébé Brodel. Ok. Joyeux anniversaire. Ah, félicitations, papa m'en passe ça. Ouais. C'est contaminé là. Reçois. Voilà, bon lui tout ça vous me battre belé babi. Pourquoi bon lui de Folobi ah babé a raté so babengi au mon gros appétence pour babenga aussi longtemps que aux arana sœur na yo cousine na yo a rappelé productrice a rappelé connue Bellevue Candy mais neni na chaka on a ba film été qu'est-ce qui se passe en fait en tout cas nga wana na oyebate na oyebate pourquoi achaka ngate mazande on a open ça oui mokolobo yamba ye botuna ende sikoyo pourquoi achaka ngate oui tozali tozaba cousine. OK ah ouais tozaba cousine mais achaka ngate na ebite le pourquoi achaka ngate wana ebite tout na répéter non tout na ndeni mais la nouvelle vague yokotaka to ya akutanga vous avez une bonne relation tu na famille pour moi ba famille ba guerre pe comme okota et tout bon na lokuta mabete sans polémique tout le monde en a vraiment kala et mais surtout kuta na nzela to solaka ndeko na yo ouais andeo ka musala surtout kuta to sola ndeko na oboza ba réunion ba famille te est-ce que les réunions de famille za kasoso mariage à famille za raté nga pena ndé na boye ba biloko ba famille belé na kimango ah ouais na kimango pina auta pour bala dernièrement qui n'a été na bali Bellevue auto bala oui mais yonde monsko yonde mtozo apprendre nga ozo mona siko yonde mtozo apprendre nga po numéro na nga numéro na nga za reconnu ozo comprendre numéro na nga za reconnu soki tant musuna zaki na valeur banga basalela nga ta texto ata na WhatsApp nazwa te lota na moni pété na yoki te donc voilà mabaki ndeko eza mystique ndeko pena makila mwana papa kuda mwa papa le bon siko yebisa ngai nanu na ko forcer ndenge nini aussi longtemps ba obenga ngate na forcer moko tunati yo na ina yaya ya koza mkolo ko benga pa lo grande sœur ya koza mkolo ndeni no changa te frère na openza siko moni na musana na biso oyo so bandika sala bon lui tokena na te so tokolongola musala te poto na ona kindeko eza kindeko musala eza kindeko ta musuba okoma ba film pe profil na ngeza te bo travailler na nouvelle vague kasi yango na lobiti ti ba okoma ba film c'est que profil na ngeza te on dirait que na kana bino nyo support ta mo to mona bino kuna te là je sais pas ni ba maswa ku ni ba tout ya nouvelle vague to mona attaque là je sais pas bon non jouer dans SB c'est bon déjà. Oh. Oui. Si on est dans le mandé, ni barisi, au terrain ni au zone ngomemang. T'es na même terrain, t'es na tout ni ka question en fait. Kasi yango na lobit. So iba komi film o eza na profil nanga et c'est ngina jouer. Non jouer. Musala na ngezali ko jouer. So na yo jouer, moi enveloppe wana ba opesa ngai o permettre nga na zumwa $10 na tindeli ba na ngai ba so malipa. Nga moko pe na tie moi crédit na sali pe moi boy na sali moi boy siko so ba obenga ngate na sala mambwana ndeni yo po benga te c'est on les orgueil bon les tes orgueil te battre ta rope ba bo za pe moi le lende surtout le poso na bino moi le poso pe moi le orgueil te zakaka komi pesa respect biso nyonso toyebi lelo na monde de théâtre so ozo benga ozo lelela bato ba film valeur peso kita
yo tomona lelo bato mosusu bamemisa bango basaki ndenge mpena na boye nakoza mokala moto baza ata yo bato pe lokwa yo baza mikako baleki na minene na milai mutu na mutu ana mosala na ye nga mosala nanga eza namata na scène na joue na silisi natie bagage nanga na mokongo okoti donc mokolo bozwa occasion ya kozwa ye botuni ye question wana pourquoi abengaka te bon je sais pas dernier jour bosolani eza journée te eumeli mpenza eumeli non oyeba so te me eumeli mwa ndambo eumeli mais bato batretaka orgueil eza lokuta eya lokuta makasi so na théâtre moto aza sympa koleka nga aza te nga ata mwana bimi lelo alobi kaka nga na président nga na obenge président tambwisa mikokro baladere na bacomédien nyonso yavela Kinshasa bayebi so garçon wana non epuis nalukelaka bato makambo te soki oluki so mpena bato bamoni nga na tomboki baloba yo oza mabe yo moponza na oyebi ti naswanaka te nafingaka motu te nalukelaka motu makambo te mais soki olukeli nga nde makambo wana nde bakoka mindele balamuki so obima poso mpe mendeni papati ok c'est bien boni maswako ouais maswako aza bien nauta omona bavideo na ye autoza na kamba akenda ye kamba oui aza bien nauta osala émission moko aleli ya balie mbongo otalaki yango balie mbongo papa na ye mbongo ya cotisation soki bapesa soka $100 epa mama top na petit ami Kevin Sidney mbongo oyo nani mbongo bakodisa ye maswako apparemment ota kozwa oui ntango azokaki wana obanda kala wana ntango azokaki donc mbongo yango bayotikele nde mikolo oyo bapesa ye kaka $100 mikolo oyo tokala onzai mikolo mpo otosala émission moko totalera wana tala ye siko moto azoka je crois ezalaki na ba année passée non c'était l'année passée ah oui depuis azoka ekozala nayoba ezaka mokolo ya match ya Real Barcelone c'était l'année passée ce qui l'année passée était début année oyo siko banda wana ti bayepeseka mbongo siko bato mosusu balekaki babi bato beye baboya kotiela ye mpo babi atiaka pete na bacotisation mosusu en tout cas naoyeba pe te mpo baliste ya bacotisation nga te na simba naoyeba nde ndike akotisaka to akotisaka te mais yo opesaka nazalaka na baréunion ya NTPC nazalaka baréunion te napesi mes condoléances na nga na bandeko nyonso bakufeli napesi mes condoléances na mama na biso mama linga auta kobungisa mwana na ye et donc courage maman donc voilà Michou Mbembe pas autant qu'on fait la papa ouais nazaki na déplacement donc yango permettait quitter na monana mais tozaki de cœur ensemble na musika ah ouais courage et kokufela moto aza très cher eza facilité donc pour comprendre douleur wana faut les kaka nzela wana biso bato toleka nzela wana en tout cas et toyebi douleur wana nde ezalaka et donc faut zalaka makasi donc courage Voilà, merci beaucoup pour lui tous ces photos. Qui n'a pas malem déjà la moi chute, mais les lots au fan d'ara sur l'otala, otali lobby. Babylone que belé on a comme un bon souvenir, on a gagné peut-être dans le théâtre. Attends-moi deux choses, au sofa d'obité, mon salaire et ça l'a rappelé les lots bien pour les locaux les aranées. D'abord. Mon salaire théâtre nga na loba eza métier moko noble. Eza métier moko
aide te nga na okota kuna facilité OK taba otalaka artiste botika yaleka et puis musala oyo e permettant ngai na pesa ex mama présidente ya mboka oyo mbote na musala oyo yebisanga so ezaki musala oyo te okutani na à l'époque mama présidente ya RDC okutani na ye atie loboko po pesi ye mbote faut sa personnalité moko il so grâce à musala oyo donc ba bien matériel eza nango babilo mo boye ko kufa ko sala boye donc biso za ba modèle lelo ba jeune belé o ba obima mon via biso pe to envia ba yaya o bazaki liboso na biso o to kutaki tant biso pe to ye to sali pe makambo na biso et puis ba ope ba ya sima na biso ba ndako envia biso o tamwana mwaka ye pa o raisonner ape ka tambola ko kayo o futela mwa pala gaya ye pa o raisonner a futela mwa pale le royo donc lelo biso to za ba modèle pa ya bato ba ya sima na biso à l'époque on a to alaki vous comprenez à l'époque on a ya Solange Mindondo azali donc tozalaki penda tozalaki Pierrot Ndombasi na pese mbote place azali Hervé Aurore azana Londres Adam Suluzolo Papa Rock Ntsumbu Sam Chapelet nani susu Tide Ngange na bana basi Tide Ngange Bibishi Makoma à l'époque vous comprenez les gens to bimi pena to chest staff bato amoni pena ba noko ba chest staff et puis bato ba sima na biso banda ko envier donane loko na ko envier souté et arrive à appeler qui m'ont pas manqué au respect na musala à bout de EP c'est ça l'homme te manque un respect on réfléchit bon c'est qu'il y a te mele ki moka bona na tango na tanga kombote ngana mona osko na mona ke osko ezaki manka respect makasi ye mo so atali émission à comprendre na ko bomba likambo te yaki manka respect il faut tout ça là de to kene Brazzaville baleki yango pe ba mpe bazaki na Brazza na okili ke leki ayi Brazza ba tomboli téléphone la bengi leki leki na ngaba isengo za Brazza oza o photo mona na se photo mona na bani o yaya na obenga yo sala que Tresinda la na pesi mbote place ozali fait tout ça publicité salon moko boye mais ce que batali ke leki na biso na pas kuna bani basa net basa ngisa biso na leki wana tout ça la publicité so biso komaki de boso na salon au place fait tout ça publicité to vendre les kaya ogenet amoni biso te basi mbote te mbote moko kutu ngala mpona una ko benga mbote te to tanga carrière na carrière mulai so telemisi mwana 22 ans na invité ya asisi kutu na université la mine ya mal kutu abeta bala so na 16 ans Misko telemisa sko 22 ans l'équipe n'a pas bonsoir à côté peut-être l'équipe amoni bien mais si go le confirmer que amoni bien moto bazaki na ye aye penati place biso zalaki viende nini abiso to wa à côté to bi bo tam souper l'équipe pressé amoni te les kabima penako wa akazu taxi ka muto bazaki na ye tamba bimiso aye souvé biso keya les qui ont dit biso te quoi puis bon et succès bon on n'a pas le choix on a succès na donc il faut se comporter bongo les qui moi c'est moi aussi mais nazarala les qui ont très bien très bien. On a sauté na chombo. Dans ça côté.
Non, ça l'a monté. Non, ça l'a attends que le monte. Et puis c'est logo est choquant, le logo en est. Namboka Mupaya. Surtout ça aussi. Surtout ça. Moukania n'a pas si on botte place aux alliés. Moukania, toi là, na pointe noire. Moukania a comme pointe noire. Ayoka Bayane, na pointe noire. Fouta taxi, ayoka la petite na hôtel. Échanger ni. Yo peut ça va vie na ombote. Échanger ni. Donc ça manque à respect. Aujourd'hui, on a un bassin là. Ouais, toujours quoi. Abenga nga yaya. Mboka Mupaya. Qui a eu le moins nango. Souci ma bé, bon nous tous c'est votre on a pratiquement na souka, na habité bateau batali biso o yeb ça ba onini o ba ozali ba ko otala penza par rapport à émission à lelo et surtout que bateau belé ba rappel a besoin en contact na yo na habité so ba on ba kota en contact comment et puis quelques dédicaces aussi et puis un mot de la fin pour l'émission à lelo. J'espère dans les autres na ba question na ah Marézito tikaka. Nazaki gentil. Ba mindu kebeta miao. Mais yo pe soldat makasi. Ozo esquiver masasi. Mindu kebeta miao na sao deka so wap. En tout cas, merci. Ouais. Non banana nous merci beaucoup na yo Barézi. Merci à toi tous ces opportunité ya koleka lisusu liboso ya bandeko balinga biso. Ouais. Talaka mikoleleki tellement belé. Na salle émission kala. Nalinga nanga suba émission te parce que pour ekomaka ya lobaki au monde to beti lisolo eza na batu ba okataka ba parti mais sans cas au lobby no pera bien batu ba okataka ba parti ba transformer on ndenge na yo oyo ranga miniature surtout le lo mukolo comme TikTok live ba ça est le live bon on est prêt hein on est prêt. Merci Nao Barézi. Ndengo pesi nga opportunité ya koleka lisusu awa na pesi merci na ba fan ya Exemple TV. Donc merci na ba fan nyonso ya théâtre o balinga musalo to salara. Merci na bino en tout cas émission l'équipe bien et soki to lobi makambo oyo et c'est pelisi binoté ou soit les bino en tout cas bolimbisa biso ezaki kaka moko solo là. Na pesi babako ya monde entier. En tout cas, vous continuez à consommer film Nabino, film Nabiso, les silences complices. Donc, vous continuez à consommer en donc, vous continuez à benga, vous continuez toujours na ba cadeau Nabino de bomesana. Ce sont les fans de Bakabela Bato, qui sont Babakouk. Si. Oui, bien, on a eu ensemble. Babakouk Bakabela Bato. Quand on est na tangi Babakouk à l'élo. Lobi na tongo na zo code. Donc baba kuku nyonso ya monde entier. En tout cas na lingi bino ya trop, na pesi bino bambote place bozali sans oublier Mams Sila Big Salou Bekam. Na pesi bambote place azali grande sœur nanga yaya nangai donc ene nanga ya musala Mams Sila Bisalou place azali na pesi mbote bana nyonso ya SB na pesi bino bambote place bozali na pesi mbote pa ya venanga Paulo Monga na kati ya Irlande bambote na yo venanga José Pito na kati ya France bambote na yo masananga Hervé Aurore les Majestiques bambote na yo Papi Kader mutu nanga ya kati yo yebi ndenge tobetaka bambote na yo na pesi mbote pa ya ndeko nanga Grace Kinga, yebi kande to sola ki ba conseil na yo concernant film et kota ki vraiment bambote na yo na pesi mbote pa ya masa nanga e ndeko nangai Arnaud de Souza na kata France bambote na yo petite sœur nangai Marilène la Queen malgro kisa yaya bambote na yo place ozali et bambote na bato nyonso Karine Lumière na kata Canada bambote na yo donc bambote ya batutu quoi voilà. Batutu bolinga kanga na ba obolinga ngate en tout cas ngana linga bino soki batu baningo bozwanga bo contacter ngai na please 243
ya Willy Moucheni. Ezaka bongo toujours. Doso tangi plus 243 sans que tanga ya Willy Moucheni c'est go baby. Donc code amboka te. Boto bandaka ya Willy Moucheni 089 79 12 935. Ya Willy Moucheni 89 79 12 935. Voilà. Na TikTok Nazali, Branly Toussevo officiel. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup à toi Branly Toussevo d'avoir accepté cette invitation. Alors c'était là votre artiste, c'est par ici que nous mettons un point final. Merci à toutes ces personnes au Batali Bisso. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Chris Canard d'avoir réalisé et merci aussi à toutes ces personnes au Batali Bisso. Mon numéro est affiché bas de vos écrans pour le remarque de suggestion. Vous avez besoin de ça l'anniversaire surprise. Rony et Van César, on a contacté Bango pour l'anniversaire surprise. Vous avez besoin de ça le reportage à Matanga. On est là au contacter Bisso. Vous avez besoin de couvrir l'événement et fête nayo, va diffuser en haut. Toza on a pour Nabino en tout cas. Merci Nama Salanga Star Braza, je te salue et coucou également aussi à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi. Malgré la moté belé et merci infiniment. Na Mimi Ndoumé Mimi Gaël Fundoumena, de gros bisous à toi. En tout cas, merci à Ngale Marco, mon ami, et Clavier de Dallas, Massalanga depuis quelque part. Voilà. Son abosani Vincent Toulouse et Salamabé. Joe Vance. En tout cas, merci beaucoup. Na PCOP Bambote place aux Ali, na PCMbote Paya Licres Feza. Na PCOP Bambote place aux Ali. Voilà. Quant à moi, nous vous disons au revoir et restez connectés sur Exemple Télévision. Abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir. Bye. Au revoir.